Bosolo na politique officielle sur Tarambo, Tebiskanso besoin d'abisso na Canada, besoin d'abisso aux États-Unis, besoin d'abisso na Bujumbura, besoin d'abisso na Lubumbashi, besoin d'abisso na Mwanda kuna na Congo central et sika ezwami sango mokonzi papa abisso Israël Mutombo. Merci na bino nyonso bozali branché pour na kolana biso. Tozali na kati ya commune ya Bandalungwa, esika ba jeune ya Bandal. Et on a des sportifs nyonso ya Bandal basangani bazali bongo ko réclamer ouverture ya stade municipal ya commune ya Bandal. Oyo ba travaux bandaka uta 2016, ba travaux ya 4 stades municipaux na ville province Kinshasa bandaka. Ba stade mususu esila autrement ya Matete déjà inauguré ba match comment kobeta makasi ya Bandal depuis ekangama sali déjà 4 ans ba jeune basangani balobi ba pesa oyo bango makanisi likambo tali fermeture wana ya stade na ndenge umeli bokolanda totiki bino bolanda ozali point de presse ozali organisé et pas ya ba jeune ya Bandalunga basangani pour likambo tali ouverture ya stade municipal ya commune ya Bandal tozali na Fiston Mohamed na sima ya caméra. C'est parti. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, nous allons directement à l'essentiel. Déclaration collective entre Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti En Vol, et la jeunesse sportive de Bandalungwa. 1. La jeunesse sportive de Bandalungwa s'est réunie pendant 2 jours, le 5 et le 6 octobre de l'année en cours, avec un digne fils de cette commune à la personne de Rodrigue Ramazani, au fin d'évaluer la situation inachevée de travaux de construction du stade municipal de la commune de Bandalungwa et entrevoir la mise en place d'un agenda des actions républicaines pouvant stimuler la reprise de travaux de notre bijou commun. Il est bon à loi de savoir que les travaux de construction de stades municipaux à Kinshasa ont démarré en 2014. C'est à partir du mois d'août 2016 que plusieurs cérémonies d'inauguration de stades municipaux étaient organisées par le gouvernement de l'époque. 2. La jeunesse sportive de Bandalungwa et Rodrigue Ramazani, après ces 2 jours de travail, font état de ce qui suit. 1. Le 4 projets dits Prostam, attendez ici, projet de stades municipaux, le gouvernement de la République avait donné plus d'intérêt aux 3 autres stades municipaux. Je cite, stade municipal de Delvaux, stade municipal de Barumbu, stade municipal de Matete, préjudiciant ainsi de manière préméditée la jeunesse de Bandal en mettant dans les oubliettes notre stade municipal. 2e point, l'arrêt de travaux a occasionné des foyers d'insécurité et de débauches, ainsi que tant d'autres maux qui ont élu domicile dans ce site de sportifs en chantier. Le mur de cet ouvrage s'est transformé en terre fertile, recevant sur lui des herbes qui y poussent comme une savane. Les alentours de ce stade sont devenus de véritables urinoirs publics. 3. La jeunesse sportive de Bandalungwa vit dans une précarité sportive inacceptable depuis la fermeture du stade municipal en 2014. Cette situation vient de se cristalliser en ce jour du fait que, par manque d'un bon terrain, un des attentes de Kinshasa a décidé que notre terrain d'Allemagne ne va plus recevoir de matchs de football. Par conséquent, nos équipes qui évoluent sur ce terrain seront obligées de jouer dans des terrains neutres. 3e point. Il est déplorable que cette situation défavorable se soit enracinée pendant plusieurs années
et qu'elle se réalise sous les yeux insouciants, silence éloquent de l'autorité municipale et surtout une complaisance légendaire de nos députés de la Funa et de Bandalungwa. La jeunesse sportive de Bandalungwa constate avec regret une négligence criante de cette situation qui a longtemps duré et décide de se prendre en charge en décidant 1. Voici les décisions. D'exiger dans un bref délai la reprise de travaux de construction du stade municipal et jusqu'à son achèvement. 2. L'ouverture des enquêtes judiciaires sur la question de gestion de fonds qui ont été décaissés pour la construction de ce stade. Finalement, nous devons fouiner dans le passé. 3. La jeunesse de Bandalungwa a décidé de donner mandat à Rodrigue Ramazani, un de leurs, pour porter ses combats, pour porter les revendications auprès des autorités habilitées. Fait à Kinshasa, le 6 octobre 2020, le jeune sportif de Bandalungwa, Rodrigue Ramazani. Je vous remercie. Pour na likambo tali, le lenge da bango ya ko évoluer na sport na commune. Surtout mingi bango na ba dirigeant na bango, ba o bomoni nga na vandi bazali ba dirigeant sportif, ba encadreur sportif, ba emeta qui veut ya komona na stade municipal ya Bandalungwa finalement ko fungwama. Pamba te ndenge bato nyonso bayebi ezali stade oyo ebimisela biso na bandal batalent ebele. Mais ezali déplorable lelo ko constater que stade wana ekomi nango bisika ya bakulu na bakolala, bisika bato ya makanisi mabe bakovanda, esika wana ekomi nango solo ya masuba ekomi wese kaka en face ya commune. Ezali inacceptable. Alors que mon solo ya l'État ebima pour que mosala wana esalema. Oya pasi koleka na likambo ezali que makambo nyonso, injustice nyonso jeunesse ya banda les a ko vivre, ezali sous l'œil vigilant ya bourgmestre na biso ya commune, sous l'œil vigilant ya député provincial na biso ya Bandalungwa, sous l'œil vigilant ya ba élus nationaux ya Funa. Et loko o ezali inacceptable que likambo e continue. Lelo to ko beta masolo ba terrain municipaux, toye ba ete et bandaka 4 na ba 4 wana nyonso misato etikali efungwama bandal municipal ya bandal bakanga bayebisa biso te pe tina nini bakangela terrain municipal, bayebisa biso pete mokolo nini bakofungola terrain municipal, biso nyonso tokotala bango kaka boye na miso yango wana ba jeune sportif ya bandal ba décider elongo na nga esika moko ya komene etumba ya kofungola stade wana. Nde basali tozwaki ba mikano nini tozwaki na kati ya likambo wana, mokano ya liboso ya makasi ezali ya kosala marche moko pacifique na kati ya commune ya Bandal o tokotambola na memo na biso mokolo ya vendredi le 9 tokokende kotika memo wana epa ya bourgmestre pona koyebisa ye ba désirata na biso pour que finalement ata le sika pe biso bilenge to vandi. Yami Balé, ezali ya ko exiger na lobi bien reprise ya ba travaux ya stade municipal yambo ete bilenge ya Bandalungwa toko mape ko tomboka lokola bilenge ya ba commune mosusu ya suka bilenge ya Bandalungwa to sanganaki na bango, donc ba jeune sportif ya Bandal ba décider ete nazwa makanisi oyo to solaki na bango nazala moto akomemango bipai nyonso ekokende, nazala moto na koengage yango na kombo na bango elongo na bango. Nakanisi message ya makasi oyo tozalaki nango mokolo ya lelo yango wana. Entente urbaine, je crois bien, c'est une bonne mémoire, eza Malebo ndi ba utiliser terrain mingi depuis saison passée. En fait, subitement balobi aussi la mot expliqué, bon, bah raison, pas d'une manière officielle, bah raison d'une manière officieuse autre yoki, que bah moi bah mituka dans le terrain, bah mituka ni bah ya kakula sur le terrain ou banda déjà 6 déjà bah toi qui n'a plus bâti bah mituka bah oh bah dans bah comment on va bah comboter bah tiki mituka bah équipe s'entraînera déjà dès 6h30, l'équipe déjà banda ça
mon ami tout kana et qui dit bah 10h 11h des fois l'équipe est à l'opposition et j'ai bah mi tout kana dans la carte terrain et bizarrement aussi les agents de l'ordre sont là. Est-ce qu'ils sont là? Bah donc surveiller bah mi tout cas ou bien ils sont là pour nous surveiller bateau. Moi je crois que d'abord que surveiller bateau n'a pas biloko bateau. Mais nous avons comme l'impression moi bah ça là moi les contrats personnels. Bah on a dit bah mi tout kana au Kende si vers voire même si bah 11h bah mi tout que ça tout ça ça pas on est pas permis na terrain. Akoya atiki mi tout kana va na mon équipe ba ni même match à championnat bandaka 8h30 8h45. Déjà faut pas le moi mi tout cas. Bon vanda ti arbitre côté de l'équipe na terrain bah c'est présenté bah ça les contrôle et consort. Bah mi tout que le monde na terrain té ba police pe ba incapable ya ko kende ko lukati na kata banda ko ba ko mi tout ka ba ko mi tout kana ba. D'abord ce terrain là pendant la nuit ils dans la terrasse et na tongo ils parking et puis et bino bozo ya na terrain beaucoup ti ba milangi ba bilo modèle ba joueur kozoka tout ça ba dépenses toutes les dépenses reviennent maintenant na ba équipe na ba dirigeants qui souffrent bien qu'ils ne sont pas subventionnés. Donc voilà difficulté toi na ngwana mutu msa kotika mutu ka po aza to tebi ke magama trafic d'influence ici là mais si le lot tozo mona ngwa kezali ah oyebite mutu kana za ya mutu tel na mutu x mutu y to ebite terrain wana eza ya bale ou bien terrain wana et là pona ba terrasse ya masanga au piso okei les longs ya terrain okomona ba boutique est à la terrain côté je ne sais pas. Les joueurs vont mettre na terrain, ils vont encore sortir du terrain, bah sombi blo na boutique, bah qui sont na terrain. Ça te fait jamais. Biso to koli na sikin to bandi to botamima to koli wana terrain wana ba blo connaît ce musalama ezalaka te. C'en est trop, raison pour laquelle le moni to baki initiative toya to soutenir parce que ba terrain wana ezali place banu bazo bimalelo to ezo croître kaka la délinquance parce que moi ba place pe ya ba j'ai diminuer les insultés place à distraction des insultés tout le monde mutu so mon place à distraction zate alors que nous ça les locaux pour naie et ça les plaisir ça. Donc voilà l'équipe ndeko souffrir ba équipe ya mbagawana il faut qu'il y ait 5 à 6 na mola tout kaka na terrain moko 5 à 6 ya banal mola soit boki ndeki banda ya commune na biso banda lungwa donc ba transport wana na lobaki obeki bien que les équipes ne sont pas subventionnées. Donc l'équipe est là pour se débrouiller dans les moyens de bord. Alors, biloko wana eza malamu te. Et on a une autorité compétente à telle situation wana. To lembi yango to zana busenga na ngote. Zana busenga terrain on ezonga malamu, ezonga ba sportif. On se basa besoin de s'entraîner à basala. Et puis bizarrement ndege maître Tikoluba, nous avons des députés nationaux, nous avons les députés provinciaux d'abord nationaux, bah élus à Funa. Provinciaux, il y a Bandalungwa, que mais jusque là, non, Tomoni Bango, peut-être il manque l'information. Pourquoi parce qu'on manque d'information? Eh bien, elle est là, l'information est là, comme ça, ceux qui vont ça. Donc voilà un problème tout ça, moi, nakangaka adage mususu ya bato mayele babakisa baloba mokili soki ya mabe ezate parce que bato mabe batondi. Mais ça parce que biso bato toko baketo malamu toujours ça les loko pété. C'est en fait ça. Il n'est pas tard de agir, de décider quoi agir le lot parce que trop c'est trop. Voilà, il y a liboso. Ba stratégie communicationnelle évidemment ngana simple porte-voix. Naza muto na kokumba mongongo ya bato belé toko kuta na lisusu na cadre ba stratégie na biso o ezali moko ba stratégie to sala ki pour que ba yoka biso ba média boye lelo tolobi toko kitala vendredi na balabala ko kende ko tika memo et pas ya bourgmestre ya commune ya Bandalungwa député à la rana ba devoir ba benga ngo devoir ya redevabilité envers la base na kanisa na makambo ya boye nde sengela kitomo na ba élu base à la redevable envers base na bango ba ya ko kutana na ba électeur na bango pour que ba expliquer bango situation ya terrain municipal à Bandal. Mais ce qui est basé na devoir à redevabilité, ngai na part nanga député ou pas, j'ai un devoir d'abord de citoyen. J'ai un devoir de soutenir ma communauté d'abord étant que élite. Étant que élite, j'ai un devoir et ça remet ma population nanga vers une vie meilleure. Ce qui n'a mon ici que kosimba te,
na komitu na te l'état zo sala nini ya liboso na komitu na question ngai il faut na sala nini wana ezali part na ngai ya mibale mpona bourgmestre baquestion ezalaki na mwa branche mibale ali papa ali autorité na biso municipale nakanisa eloko nyonso esengaka ezala graduel soki oyoki na maloba na ngai awa nalobi trop c'est trop c'est 4 ans aujourd'hui nakanisa batravaux esila na 2016 ya bandalungwa soki na mikosi te ekata na 2017 lelo 3 ans jour pour jour promesse sur promesse tolobi tobandi na barevendication eza pacifique parce que wana ya yambo yali droit constitutionnel ndeko alobi awa ndeko fondé Blaise alobi toza na badevoir mpe toza na baobligation toza mpe na badroit lokola na cadre ya carcan ya limbisa na kati ya nzungu wana ya badroit na badevoir toza mpe na kati tobandi koluka nanu autorité municipale na biso bilenge ya bandal tolembi makambo soki na niveau na ozwi solution te tokomona bato mosusu bakozwa solution mais soki tokomi na niveau extrême nakanisa tokoluka mpe basolution oyo ekokani na radicalisme oyo baautorité bakolakisa biso mais ngai nakobanza étant que moko ya baacteur politique nasouetaka toujours l'égalité ala nakokanisa ete bakonzi ya mboka bakozonga na limemia bakozonga na nzela bakolakisa biso nzela malamu oyo tolanda parce que biso nyonso bilenge tozawa toza na posa kokende na extrême te yango tobandi na biso marche na biso pacifique nyonso tokosala ekozala pacifique tokosala baplaidoyer tokokota na babiro tokobeta baporte tokolata bakazaka pacifiquement mpo toluka solution mais moto mpe soki okomisi ye motema na suka ekokoma likambo ya kanda komi na commune na biso ya bandal eza commune na biso toke kotikela bourgmestre memo ayeba barevendication na biso nini eza na kati eza étape ya liboso je vous garantis que lokola tobandi likambo oyo lokola na koti likambo oyo ekokata na kaka mokolo na komona tracteur ya liboso ekoti na municipal soki tracteur ekoti na municipal te likambo oyo ekosila te merci. Merci na bino sobolanda ki biso merci na équipe mobimba ya Bosolo na politique officielle. Bye bye.